Bandeko mbote na bino partout bozali na ye lisusu na thème mususu. Oyo eza avant dernière vidéo on azo sala na kosala mususu. Bandeko ennemi Satana azana ba terrain misato oyo esengeli abundisaka bana nzambe. Ba terrain na misato nde pa Satan telemaka pona kozwa biso to céder pe to sala mabe. Ezali bongo les pensées o babengi makanisi. Ya mibale eza motema, le cœur. Ya misatu eza monoko. Mena ba terrain na yenyo so misatu wana oyo ya etilisaka penza mingi eza monoko. Oyo ye penza etilisaka mingi eza monoko. Monoko nde ekoboma yo. Yango na okanisa ke bato mosusu bazala contre yo to basala ko mabe nzoka nde monoko na yo mutu ebomaka yo. Alo bandeko tokotala na loba muke nazo pesa ba verset biblique. Cette fois-ci ngana kotanga ba verset te pona encourager paresse te ekozala souhaitable bato balingi liloba bana na nzambe ba zwa ba Bible na bango moko batalaka na ba verset oyo na opesa bango. Parce que moi na nzambe eloko ekosimba ye eza parole. Tango tolobi ke batera Satan eza misato na kati ya nzoto na biso oye asalaka tu akwesa biso na yango toza na combat spirituel. Alors tolobai ke bitumba ya molimo ebundaka tokobunda na yango na losambo pe na kotanga Biblia. Yango wana bandeko mwana nzambe fozala makasi na kotanga Biblia na losambo. Mais eloko toye ko remarquer que bana nzambe balingi liloba te. Yango wana munguna zabolo na batu na ye bamoni la biso. Parce que Jésus qui s'azolo bongo l'air nyonso soko tangi na Matthieu 7 24 tina 27. Azoloba il faut kotanga liloba. Mutoyo oyo azocha liloba na misala azali lokola muto azotonga ndaku likolo ya mabanga. Mbonge ko oya pluie ya ndenge nini ndaku wana ekosede te parce que etongami na kati ya mabaya. Mais soki yo oza kotanga liloba te alobi okokani neti na mutu ya liboma oyo atongi ndako na likolo ya zelo. Alors ndeko na ngai comparer mutu atongi ndako likolo ya zelo na oyo atongi ndako likolo ya mabanga. Ya mabanga ekute cher pe ko umela mais ça va. Mais oyo atongi na zelo eko umela te. Mais ba conséquence eza matata penza ya matata. Alors bandeko na ngai na ba pensée soko za na Biblia na yo ozwi psaume 139 verset 24. Tango kotanga yango okomona na kati bazolobela ba pensée. Ok susu na Esaïe 55 8. Ndeko na nga o na osala ngo tango na yo bango na lingala ezaka pona ba congolais. Luka ndeko ozaka na Bible lingala ya français na ya lingala. C'est très important eko aider yo. Po epai mususu okutana na
likambo ezaka mwa français ezaka mwa pasi, mais tango okotanga wana lingala comprendre bien. Ndeko bitumba eza ya molimo, toko gagner yango pe kaka na molimo na makofi te. C'est pour cela bandeko na ngai, il faut otanga ka l'air nyonso liloba ozala neti ba chrétien ya bere oyo babane kotala ko surveiller ko contrôler ko examiner liloba na Nzambe soki ekokanaki na oyo bantoma babane koteya. Soko moni ke liloba o bazoloba na yo eza na ba référence biblique te, ko considérer yango te, ko tia na misala te. Alors bandeko na ngai ozwi sous verset toza toujours na ba pensée. Psaume 139 1 à 2. Psaume 139 otangi yango na verset 1 tina 2. Yo musala na yo kozwa papier pe kozwa ba verset après tie titre. Ndeko na ngai mwana Nzambe, soki ozotanga ozolanda video oyo liloba na Nzambe kozalaka pressé te. Soko tikali yo moko bandelaka yango meme mbala 5 6 pour comprendre balobi na nini. Zalaka na bitidi soki olali ozwi téléphone ozwi liloba na Nzambe kotia yango na mbeto te, tia yango quelque part elobaka eteyaka yo. Ndeko nanga bino bolingi mikolanda bamateya oyo eza kosepelisa bino, mimba oyo bamateya oyo ndenge elobami na Bible bolingi yango te. Bolingi tango bazo prêcher parole ya Nzambe bazwi kombo yolomide batielo na kati. Lukula yo yoki kombo yolomide ale obandi kolanda yango oyo yanga lukula eza na kombo wana te otiki. Me kombo ya batu wana na makambo ya Nzambe eyaka kosala nini? Na Bible eza ndenge wana te. Kombo ya batu wana eyaka kosala nini na makambo na Nzambe? Ezaka mutu aza na besoin po batu balanda ye mingi, YouTube afuta ye. Bima na ba distraction wana mwana Nzambe. Bima kuna. Alors, yango na bandeko na ngai Bible ezoloba na biso, Bible lingala na tanga on peut mêler muso bien te. Bible ezoloba na biso pona ba pensée, pona makanisi. Esengeli kotanga ka Bible nyonso pona ozala na casque di sali. Casque eza nini? Soda azala na kimia pona azala na casque ali bende na mutu. Ayebi ke mutu nanga eza protégé. Suba beti pa lisasi obeta awa na libende ekozonga na yango. Alors yo siko mwana Nzambe tango otanga liloba mingi okozala na oyo babengi casque di sali. Donc casque ya molimo, ekoti ya molimo. Yango nezalaka ndoki atindeli yo flèche et tout na mutu ezongeli ye abengi yo ndoki abano panzo sango ke yo za sorcier yo za magicien. Parce que à comprendre te ndenge nini eloko ya beta ki yo ole kota mais ezongeli ye. Mais eloko na bazoka ngo kaka na kotanga Bible. Yango na soko tangi na Ephésiens 6:17 balobi na yo, prenez aussi les casques du salut. Matthieu virgule, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, pour na okoma na casque di sali wana eza sentinelle la mutu na yo, ya yo kenge la mutu na yo. Il faut oyeba liloba. Soko oyebi liloba te, eza neti la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Casque di sali pesa ndengwana. Okozwa yango kaka tangu yo oyebi olingi liloba. Mais casque di sali wana yo okotikalanga komona yango te. Batu bakomona ngo kaka bandoki. Ndenge bandoki bazaka na lisu wana. Tangu musu pendoki akomona yango te. Mais tangu otindelo ko na ye ba ekozongela ye ayebika muto yo azana misala.
ndeni ngana tindi eloko ya no mona katango yo sambela kami babenga kondoki babenga ko koza misala mabe pona nini po tant toutefois tango bazo ko menacer yo biloko bazo tindila yo ezo zungira ka bango moko parce que un sorcier se croit supérieur en connaissance et en puissance mais ndenge ni ye nazo tindila eloko nezo zungila ngai pa yona baka olelo baka moi no pesa moi na nzambe un croyant de nouveau te akokumisa yo te po bango za interdit ya okumisa yo akoloba pa batu yo za ndoki ozoba kisi ozoba magie abano pa sango mais bato yo baza ba insensé c'est-à-dire bazoba ale bango pe bano croire yo et puis bandoki yo baza ba camarade na ye ba bandu pe opazo sango mbala moko c'est ça alors bandeko tolongo wana nani kotange loko moko na préparaki awa messieurs frères et sœurs dans le Seigneur. Nos pensées sont souvent les reflets de ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes. Nos pensées sont souvent les reflets de ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes. Les dictons, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, pourrait être transformé en celui-ci. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es. Ndeko nangai bati mususu bazali tango zo waka makabo yazo kanisa ezo bima ozo bimisa ba penser na ye ozo ba déjà que mutu azaboye mutu akoza na misala mabe mutu yaza éducation ekozala la peu boye kaka na oyo ezo bima na munoko na oyo ezo o ba penser na makanisi na kaka tango zo yoka ngolobi mutu oyo akozala boye pesa kozala yango wana bandeko bomoni ke satana a utilisaka mingi monoko po ba penser no ye ba yango fo bima nini na monoko tokiti siko na cœur o ba bengi motema. Alors bandeko na ngai pona motema tokoki kotanga non pona le cœur bokoki kotanga na Proverbe 4, 23, Proverbe 27, 19, Proverbe 17, 9 à 10, Ézéchiel 36, 26, Matthieu 5, 6. Oyo bandeko ebimaka na munoko eutaka na motema. Pensez ozo kanisa ekiti na motema. Tango ekiti na motema ebimi na munoko. C'est pour cela il faut vraiment to veyaka na motema na biso. Soko tangi ba verset o nyonso zwi tana yo et ko faire comprendre yo nini. Proverbe 4, 23, Proverbe 27, 19, Jérémie 17, 9 à 10, Ézéchiel 36, 26, Matthieu 5, 8. Oui, ba opena ba ngali lo bako ako vendre lango peda toute la journée. Tango ko silisa epesi mayele. Tango ko silisa ko epesi mayele. Mais oyo alingana lilobati tango mona ba verset bi ba verset mo belé bo ndenge ni. Jésus banako enseigner bantoma tango sur toute la journée bandaki. Yango na batikala ki 12 pe bazo lembate. Et ça na bato so soit ki église to na ministère tango basalaka 30 minutes ya sa lembi. Bato wana Satan sakana na bango tala ba santé na bango bazala toujours ba richite. Mais bato musu aza wana tango soko liloba na ye bosali 1 heure abozo mona ka net bosali 20 minutes. Alingi kuto kende tini boso. To komi siko na bouche na monoko.
na bouche bokotanga na Luc 6 45 na Luc 6 45 balobi c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Soki motema etondi kotonda penza kotonda na makambo bandeko nanga bato mosusu ko mitema na bango zaka na kimia te mitema ezalaka toujours na ba problème bozo solo na ye mais ye azana makambo abombi na mitema. C'est très dangereux. Ya bo monaka ndoki abomi yo parce que likambo moko eleka kala yo pardonnaki ye lukola ya pardonnaka te agarda yango atambolaka na yango atambolaka nango toujours akosalo mabe pona likambo nde wana me mwana nzambe motema na ye etambolaka na molimo santo etambolaka na makambo ebelebele atina motema na ye te eya kopesa ye AVC eya kopesa ye tension. Kotanga na Matthieu 15:11 balobi oyo ebimaka na monoko oyo ekotoko te me oyo ebimaka na monoko yango nde kopesa yo pasi yango nde ekopousse yo un jour au regretter. Bandeko, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme, ce qui met l'homme en débandade. Oyo bimaka na monoko, oyo kotaka na monoko, eyaka ova na libumu. Après, ekena moko bima na liye moko secret. Mais oyo ebimaka na monoko, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mes chers frères et sœurs, oyo ebimaka na monoko, le malheur ne sort pas de la poussière. Job 5:6. Le malheur ne sort pas de la poussière. Pasi eutaka na mabelete. Pasi nyonso eutaka quelque part. Surtout na monoko. Na lobi na batere oyo nyonso kana lobi na mino misato. Oyo penza satana aitilizaka mingi eza monoko. Parce que monoko muto tonga batu. Monoko muto lobila batu makambo mabe. Monoko muto chaka songi. Monoko muto kotinda yo oboma relation ya malamu. Eza nini monoko. Boni ba regreta pona utilisation monoko na bango. À cause ya monoko oyo au formula qui va parole na mabe et créer yo ba problème voire même ebomi même relation na yo ya malamu. Pona nini monoko na yo ezanga ki frein. Bandeko, Matthieu 15:11 sur le bango clair. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Oyo ebimaka na monoko na yo, yango nde ko bebisa motema na yo. Yango nde ko komisa yo soni un jour. Monoko na yo eza lokola eza kolakisa ndenge yo zali. Monoko na yo même bomba maka mais monoko na yo ekotinda elakisa batu ndenge yo zali. Monoko na yo ezo lakisa be tension na yo oya mabe. Monoko na yo ezo lakisa éducation na yo. Monoko na yo ezo lakisa pa yo uta. Monoko na yo ezo lakisa quelque sorte ba parents na yo éducation na bango. Monoko na yo ezo lakisa pe kindumba na yo. Monoko oyo ebimaka na monoko na yo yango ndezo sala yo mabe. Yango ndezo kotsa ba maladi na ndako.
yango wana ezokwesa yo na malédiction munoko. Ntango mosusu mieux vaut oloba te ke oloba bongo o regretter. Manque de maîtrise. Mosusu vaut mieux kuto vanda na yo o répondre te olobi pete ofandi. Mutu wana koya pa na yo mbangu po ayebi ke yo olobaka trop. Lukola alobaka trop toko peshenga na ye. Tango moso yebi te ke mutu azo ya pa na yo aza na ye na monde ya ténèbres. Tango yo ko péché ya péché na ye te. Tango yo ko péché ye a péché na ye te. Voilà bandeko. Ephésiens 4, 27. Ezolo banayo. Kopesa zabolo nzela te. Monoko na yo ekopesa zabolo nzela. Monoko na yo ekopousse yo na réussite. Ephésiens 7. Non. Ephésiens 4, 27. Et l'obi ne donnait pas l'accès au diable. Mais monoko na yo ezopesa accès na satana. Tozo te ya butu moi. Ma te ya ba musu ba otia en pratique te. Butu moi tozo kolemba te tozo koloba. Ndeko na ngai okotanga na Marc 7 20 à 23. Marc 7 20 à 23 ava ya kolala. Batelaka monoko na yo. Soko monike kolere makasi ezo pousse yo loba koloba te tika mutu mosusu ala loba. Tango ya koloba bana ko regretter. Malobo ya bibisi na monoko ebomi les relations. Malobo ya bibisi na monoko ezalaki contrôler te. Malobo ya bibisi na monoko sata yo kiango ako reprendre ya partir ya loba oyo bimi na monoko na ye. Bana nzambe na banzi boyoki ba terrain misato oyo sata telimilaka pona ko nuiri biso eza bongo les pensées makanisi motema le cœur la bouche munoko mais oyo eza ko détruire mingi eza munoko tala batu na YouTube basi na mibali tala minoko ndenge zo lakisa ndenge bazali minoko na bango ezo lakisa biso ndenge bazali mususu ce n'est pas musala nzambe mutaloba na yo kaza na misala mabe oyo ezo bima na munoko na ye ndenge ezo bulisa basala na nzambe ezo lakisa maramo ka oyo nzoka na ne kote pa iwe parce que musala na nzambe yaka pona koteya c'est vrai ba secte yali basala nzambe ya mabe bali mais balobi na yo qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? Yoza nani? Bible ne juge pas mes ouins. Yoza ko juger musala nzambe. Bible lobi na yo qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nzambe apambola bino to suki wana nasengi bandeko liloba bocha ya mona misala nzambe akopambola bino. Alo bandeko nalingi nasala ya suka pourquoi moluba akoki kozala mosala na nzambe te. Il y a des critères pour moto kozala mosala na nzambe. Mais pourquoi nalobi ke moluba akoki kozala mosala na nzambe te? Tous les baluba ezali te moko non na bosani. Pourquoi moluba akozala pasteur te? Akozala mosala na nzambe neti diacre. Diacre aza mwana mosala ya église. Mais azala pasteur azala papa mokambi te akoki kozala nango te. Voilà. Alo bandeko
na bandi tozokota le plus rapidement possible na